mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Éclairbois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso et Lelo, ils ont version. Il y a la musique parce que ma solo on a robeta Lelo et sengi vraiment que vibration ezala. Na rolobate na zana kanda mais ezali pasi na mawana mutema. Boyebi na lobarango à maintes reprises Congolais a yebi et loko a lingité. Tozalaki na Kabila a beti 18 ans. Ba combattant ba marché talon et sili bango. Kabila mutu alongola ki azalité. To bandaki kolela. Ba président avec nationalité douteuse. Mutu aye kolongolango jusqu'à preuve du contraire. Oyo président toyebi ke azali mwana mboka ezali Félix Antoine Tshisekedi. Bo boule kutute ke Kabila azali na boula kotika pouvoir. Kabila président de la République Fati Beton to memie na mira makwanza hyperkit donc azangi masolo atiki pouvoir. Kabila azali ki sokoro donc andimaki akoki na ye ko signer adaye na pouvoir. Pe azali ki jeune. Tozui mwana mboka na yebite eloko nini o ba misusu lelo tiba zakolobake o Kabila zonga na yebite hein. En tout cas personnellement loba mutu mususu mais Kabila te na yebite Congolais za na mémoire courte soto betelbino ba histoire ndenge batu babandoko daye ndenge batu babandoko kanga bango na kanisi na yebite Congolais il faut ko bouleka ke Congolais ana problème na mutu. N'est-ce qui binoke ba Congolais mususu a mitema mabe, on va pas mettre tout le monde dans le même sac. O ya mitema mabe soki ba phasé ba boulaka lomi na tongo to bimisa boul nini to sale yomanini pour esambu samboka, pour esambu sa président de la République, pour esambu sa baluba. Ngana loba ango na aucun sonité parce que d'autres personnes mettraient passer les sous ten ngana nini ba boula ke ngaza muluba te na za mu Congo à 100%. Ba te belé ya mité mama be soki ba lali bazo boulé ba lobi ke lobby to bimisa affaire ni nango po e bebisa ba na mboka mitu et révéler président de la République na biso Fati Beton ou bien donc est-ce qui ça donc batu ba se manquer na baluba ou bien batu IDPS. Bon, mon ibino moko na titre gratuité et enseignement na confirmé yango ezali pe ekotika la kaka. Boyebi waneza base ya président de la République akoki kolongola ngote. Masolo wana biso to botama kala to yebaki na bepoko ya kala wana ba kasavu ba masolo wana ezalaki mais ezalaka na constitution président mon côté ba prédécesseur mon côté Félix Antoine Tshisekedi à ça la gratuité et enseignement et continue suna ya maternité bando boulot bato baro bako boton dire bangulu so marque nini mais eda bato boyebi combien de bana babima ba minu batambola na maternité parce que bakota mbongo ya kobimeza te ezala ki soni président de la République mutu aye kolongola yango bo se rappeler tango gratuité et banda qui tant président décidango na bamboka muso ezalaka mais biso eloko soki président de la République surtout yesoka lobby et pas na biso ezaka impossible et ko salamate tram ko salamate métro ko salamate bat train ya grande vitesse ko salamate biloko mususu soki salimi na bamboka mususu bato bazali ko sepela mais soki ba lobby ngo ko salame pas na biso Congolais a komona ngo eza faisable et eza impossible. Bozo se rappeler que tango président de la République a qui décision que boyebi
bino moko ke bana po bakende kelasi ba parents mbonga minerva les alakite bazo tang salem su bana na tour mwana mususu liboso atangi ya mibala kotanga ne wana présent hier le bien en tout cas omoni na chic base muto contact ce qui moi na côté primaire était à robanda mamo na secondaire était alobi gratuité et enseignement de base il faut ezala ba critique nini bomona kité na ba réseaux sociaux makambo nini balobaki te que non ekosala mate mboka monene neti biso ti sikoyo bato mususu balobaka ke sala makate to futaka bambongo mais lelo fake news moko bimi que président de la République a longoli gratuité et enseignement to éviter sikani ni baloba kiango et sikani ni donc ba décida kiango parce que ekoki kolongwa tala omoni congolais na epsa rabino ke ba kosa rabino facilement na ba réseaux sociaux peuple ba kosa plus facilement netu congolais azate parce que congolais a réagissera par émotion donc et bimi kaka boy donc ba boulé ba to amité mama be ba boulé que non septembre zoya rentrée scolaire donc eloko nini ko yini sa présent donc to créer événement que gratuité et enseignement balongoli yango et simbi pe et simbi ale bazu siko vidéo moko na relaxa bino ezali vidéo wana ezali période oyo président en France ayaki awa Macron na visite officielle et puis beaucoup mona quand même que bati photo il y a président de la République comme il y a biso Fachi Béton na Macron et puis ce qui bomoni logo oyo ya RTNC et c'est changé, ça fait presque donc avant même francophonie, francophonie, logo il y a RTNC et changé. Mais na image wana beaucoup na photo ya Macron zawana président de la République azolo baba drapeau mi baleza na ya Union africaine na en tout cas na sekana nous vrai congolais na habité congolais ba ko facilement et puis ba congolais mususu ils font semblant de ne pas comprendre. Azuka ke loka tinde yo etenga na talagite manamoli batinde linga kanga pe na boaki congolais émotion na kola kisabino mutumo ebisinga ne président de la République kuta lobi on a bitika biloko wana botika biloko buzoba bino bokansi gratuité ndenge kotaki ndenge wana donc bako longola encore au jour au lendemain ka balongoli yango bino moko botala image bazali koloba ke président de la République a lobby que gratuité il y a enseignement de base et sili bino moko botana bilili. À cause de cette agression, nous sommes obligés aujourd'hui de consacrer nos ressources à renforcer les capacités de notre armée, alors qu'on pouvait continuer avec notre programme de développement local des 145 territoires, avec le financement de la gratuité de l'enseignement, avec le financement de la gratuité et de la couverture santé universelle. Donc voilà, je peux continuer comme ça, des tas de projets sur lesquels nous étions engagés, et que nous sommes maintenant obligés d'arrêter parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de nos populations et de notre territoire. Et donc c'est d'abord l'affaire des Congolais. Binomor boitotala donc ceux qui botali bien à image bozomona ba image à RTNC logo ane se changea et les cas qui en direct na TV batu basala ki concours pour batia ba logo a sika ba jingle a sika logo ane changea wane ça logo moko il y a je pense qu'il y a plus de 5 ans et ça là qui wana mais congolais azali na boule te qu'il faut ce qui ba pesi image à analyser raté. Donc, en tout cas, bazui discours au président de la République Amando Beta, au Alobaki, avant Angotala, Makam Tokoza, Nango, Tokoripe, na marque qui Totiki, Makama gratuit, Totiki, Makama pas tout se concentrer dans la Bakati côté, Wana Bati, Barumona logo, Eza RTNC Kala, Boromona ke, na Sewana Bomoni ke photo, il y a président de la République, na Bisso, na Macron. Donc, nous sommes tous les autres, la bango et le côté, surtout ce qui est tombé. Na batu oyo ya mite mamabe bango mutu ba panzana bomoni panzana d'une façon virale fake news on ngana ngai kuto kipangote na moni batu abenga babino grand prêtre César nga di club wa yo soko lobby omoni ke mite manabiso ekokita mais bozala kana habitude ya kopanza kaka image yeliote soki yeli o analyser otani makam mais na ipsi bino ke bato ba panzaka ba masola boye bazali batu oyo bazali ba ndoki ya Congo o balinga mboka na biso ekende liboso te tolobi te ke batutu bazanet biso ba fasciste par conviction
tolobite que donc mboka ngonyo surtout et c'est bongi mais ce que total ici ka to witine ici ka tozali ko kende. En tout cas évolution ezali. En tout cas évolution ezali. Na ebisibi no bato musu ba faza zo boule lobi na tongo olia boule éducation bana na ye a boule donc vie na ye ndenge ni ekolekana mwasi na ye ou bien ndenge nini ya famille na ye mais azo boule lobi na ko créer et loko nini po epesa bana mboka kanda esambusa baluba esambusa président de la République esambusa bato ya IDPS bon moni batali babia surtout bimisé loko ndenge batu donc ba dollar ezali kolona batu ndenge bazo respecter boye na batu ndenge ba boudé surtout bimisé sur loko yo ya gratuité ya enseignement longwe donc européen masolo mais neti batu ndenge na lobby ke batu ba ki parana bango te batala na bango donc image te ba analyser logo eza ya kala na sewa na bomo na gauche photo ya président Macron na président na biso bamoni lobby na sima bamoni na sima ke drapeau ya Union africaine na ya biso donc ezali eloko moko officiel mais ba boulette place et salami ezate mais bato bazo panza sango donc ezali pasi na mawa na motema to marqué pause publicitaire et ba partenaire na biso restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango.
parce que ba décodeur au biso tozalaka nango et vandika nandako mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu au collection ka na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant ezalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye biango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye biango donc Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Boyebi, au renouvelaka contrat automatique Manabiso, Boyebi Tozana, Sepela TV ngana zalango anakin nazotalango donc kitoko ndenge wana donc ezo sepilisa kaka batu nyoso tukutu batu donc il faut na benga Sepela TV na sala de façon awa donc na tekela ka bango awa parce que batu bazo sepela nazo rotalango à partir ya Kisasa et les kutu ba canal satellite ya Kisasa awa na ba chaîne donc tozali na Kodia Simon moni batu balobaki trop batu bazo sala neti campagne mabe mais eloko ezalité obengi DG donc Matona a expliqué minuto sala qui est mission par rapport à yango makambizali c'est kokoba bazwa ki ba changement mo salama ki na ndenga ba contrat bota l'émission na sala ki pe bo bengi DG Matona masolo ezali boyebi Galaxy Mambo restaurant Galaxy Mambo na Panama restaurant au penza ke banque ye biango au l'état français ye biango donc beaucoup no lia bilia lia to côté moko ziki na mafuta ke ofele Kodia Simon Galaxy Mambo zali restaurant ya Banamboka et puis vous santé salon de coiffure zakaka moko nakati ya Panama El Binto coiffure donc sikoyo tozongi na epsaki bino ke congolais azali peuple moko bakosaka plus facilement nakati ya internet parce que congolais a réagi ça par émotion a analyse raté bon moni azong seli bino ngo susu bozo mona ke vidéo oyo logo déjà RTNC changea mais bazomo na logo akala donc ba kipe kutute et puis bato pe basala makambo ba ebi makambo image te ba il fallait ta changer logo ba longo la photo o mona scène à gauche ya Macron na président na biso mais rien ba katika kalé président de la République yemutalo bien donc et c'est qui singa na ndenge moko vraiment Nathalie nango qui pa ngote na moni bato ba koma kenkie ba misusu ba comme même ko croire ba misusu na yebsa rabino ke o ya miter mabe ils font semblant de ne pas comprendre donc yeka soki loko moko eye ya mabe ya mboka ako panzango na vitesse moko ya ko sakana te ya on a le pas qu'il faut être chauvin il faut faire du chauvinisme net ba français ndenga comme ça mboka na français ndenga botalaka ke Champs-Élysées bara boulevard oh donc eleki ya monde mobimba est-ce que Champs-Élysées eleki ya monde mobimba botala donc platine bandoro comparé na Pelé
botaka Mbappé donc Mbappé ndeka bando beta wa sikwa ke na Real kuna bomo na zo beta donc na ndenga normal mais bazo comparer na ba grand joueur parce que français a chauvin a kumisa kama solo na ye mais congolais to yebité et loko nini donc basala biso muto a loka congolais to luka ete to pese mbongo atika congolais parce que congolais ezali pasina mawa na motema na ko lakisa bino eloko yo épidémie yo impox tozango au sérieux bato mingi bazali kolba bazali na libanda donc boyebi ata sida tango bimaki balobaki donc eza syndrome soki nini pour décourager les amoureux après toyaki na covid ezalaki ya solo mais biso to vivait quand on a porté ezalaki neti ate mais covid ezalaki lelo impox et bimi tozango au sérieux présent na biso bomoni ndenga sali est présent yo kanisi présent akozo apenza boule kaka boye ba ko tala ye a analyser ta boule donc prévention et l'équignoso soki ata soki za marque ni nango metangu ba kamo ko mona na kati ya Congo na mboka na biso tina kisasa il faut que zolango précaution présent azali garant ya peuple congolais toyoka ministre provincial ou ya santé azo expliquer batu peut-être la image ya mwana moko donc azu yango tozwa masolo oyo au sérieux donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. À Kinshasa, ezali ngai Dr Patricien Gongo, ministre provincial de la santé, hygiène et prévention. Naye koyebisa bino que ville ya Kinshasa ezali en danger parce que toza en insécurité ya kozala na baka ya maladie moko ou babenga yango épidémie ya kombo ya mpox. Maladie wana eza ko évoluer d'une manière fulgurante. Na mikolo ya lobi tozalaki na 81 cas suspects, tozalaki na 20 cas confirmés et puis tozalaki na 2 cas ya décès. Mais na mukolo ya lelo naza koyebisa bino tozali na 111 cas suspects, 21 cas confirmés et puis tozali na 2 décès. Na modèle ezali kokende eza kokende na lombango ke il faut tokeba, il faut tosala attention. Soki tosali attention te malade oyo eko surprendre biso. Nayebi ke ville ya Kinshasa ici zwa ba épidémie ebele et puis tozalaka na force ya komibatela ya koyeba ko éradiquer ba épidémie wana. Ndenge nini tokosala pour que to éviter maladie oyo. Maladie oyo babengi na kombo mpox pona komibatela na yango il faut to sukolaka maboko na biso régulièrement. To éviter to lingate kokutana na nyama oyo asa kufi osimba ye. To belisa nyama oyo babengaka viande bukanye nyama ya kokauka. Soko oza kolamba yango tokisa yango makasi. To éviter eloko oyo babengi rapport sexuel non protégé parce que maladie oyo azali akoki pe kozala transmise par rapport sexuel non protégé. Yango nde soki olingi kosala rapport sexuel lata préservatif. Il faut tous se vacciner na vaccin à mpox oyo gouvernement congolais a disponibilisé na ba zone et na ba aire de santé nyonso ya ville ya Kinshasa. Lelo na ngonga oyo nazali koloba ezali que ba zone de santé sambo donc 7 eza concerné. Zone de santé ya Sele eza lelo na 3 cas ya mpox. Zone de santé ya Limete ezali na 7 cas. Zone de santé ya Kinkole ezali na 2 cas. Zone de santé ya Baumbu ezali na 3 cas. Zone de santé ya Kasavubu ezali na 4 cas. Zone de santé ya Ngiringiri ezali na Kamoko. Zone de santé ya Kasavubu utiko bakisa malelo ezali na Kamoko. Elingi koloba tokomi na 7 zones de santé où ezali touché.
soki bakangi yo na maladi okima te parce que soki okimi ezali danger mpona baninga okei kopesa yango baninga soki oyoki basigne oyo mutu pasi baarticulation ekomi kosala yo mabe ekomi kosala yo pasi omoni ke ozali na fièvre kende mbangu na centre de santé le plus proche pour que prendre yo en charge. Mpox ezali maladie mabe, Mpox ezoboma. Boyoki ke na Kinshasa tozali na ba décès déjà mibale. Yango to respecter ba mesure oyo natangeli bino pour que tozwa bokonote, to mibatela pe to batela baninga na biso. Ezali bongo message ya ministère provincial ya santé ya ville province ya Kinshasa, Dr Patricia Gongo, ministre. Depuis 10 ans. 10. Et Bambouba, mon account. Oui, que Bibambouba. Bambouba, on dirait qu'il au bout de l'autre. Quand on va l'accent, Fungola, la bagnosse. Nous sommes ici à l'hôpital, centre hospitalier d'État de Matadi-Mayo. Ici, c'est un jeune homme de... Tu as quel âge? 10 ans. De 10 ans exactement, qui s'est vu avec cette éruption cutanée. Et dans ce contexte épidémiologique, nous sommes en train de dire que c'est déjà un cas suspect chez qui tous les échantillons avaient été envoyés à l'INRB pour nous donner la confirmation par rapport à cette suspicion de manque Mpox. Et donc, nous sommes en train de les prendre en charge. Moi, Yebisanga, sikoyo basem ozoka ndenge nini nzoto ozoka ndenge nini ya kaka mali fongola tina mukongo ezali mbali boso biloko boyebima yo sikoyo yo bozana mutazana biloko nani ngamona yana aza wapi ye mwana wana aza epata masi ya mama biso ya bima ba biloko boye abima kama mingi te ya yesilaki déjà esala 14 jours. Mais il y a une zone où là. Ok. Est-ce que papa a vu? Alam ça. Azo hotel là kayo. Aza na tante. La tante ndeni. Aza soda. Soda. Ça va. Na tite. Ba ibse ke ko beli mais aza ta hotel ode. Abia musa makasi. Oh. Dans musa na est-ce que ba kisi na zo Akisi atina yimbo. Atina mbongo. Ça va comment non? Flora Bokanda. Nani? Flora Bokanda. Vous êtes en classe ni? 5e. 5e. Ok, c'est bon. Donc, l'accent on a pas conzi. Azomon effectivement deux obés là pour que Asungayo hein. Les malades moko. Zamba sunga biso et que les kanango bien hein. Ko za na bangate hein. Donc binomoko boitu kolanda tozwa masolo au sérieux prévention ezali important et là comme so ngoya bolele ngo déjà avance bon mona anetia wa na bamboka na biso au Afrique prévention ezala raté donc contrôle médical ezala raté soko zuka maladie mbala moko kei kotalisa mais au mona et pesifo allez et comme bandoki muto akufa ka boiter soko muto bozalaki na ye allez abîmé à quoi ya kufio yo mtolie qui parce que donc c'est comme ça l'Afrique mais décision au président de la République a eu gouvernement congolais a eu pour na vaccin pour na masolo oyo ezali masolo bazwango sérieux vaccin ezala wa pata na poto ezala ka obligatoire te mais yo moko mutokota la soko lingozwa ozui mais masolo oyo to moni yango comme kitina poto ezali petit awa oui ba pays Afrique ba libabe ba malade wana et akana ba pays Afrique donc tozongo au grand sérieux ngana lobite ke o mututu akende soki ndenge nini vaccin na mboka nyoso tout ezala obligatoire te to moneka ande covid ndenge ezala ke le mot planétaire et comment ki na ba obligation moko boye et puis bato msupe bazwango te donc botika ko ba bilobela msu ba bilobela bazali banda ya mboka donc sikoyo na lingi na la kisabino po bomona ke bato mususu bazali en Afrique ba se débrouiller surtout en Congo parce que bato belé on a remarqué bato belé
baza na courage te ya kosala musala toyebi ke awa Afrique izaka awa na Congo te eza pasi mais soki quand on veut on peut quand on veut on peut donc soki muto alingi assez débrouiller na mboka oyo Congo a se débrouiller ba avantage musu pe zali na mboka poto ezalaka te to relaxa bino fondation Mboyo azali mutu moko asokipaka na ba appareillage ya ba handicapé donc ba orthèse mama kambe belé ba vélo o monaka o ya ba handicapé na Kisasa awa esala na Wileri donc mutu asala rango ezali mwana mboka na komba Mboyo azali na fondation na ye na Zoeb Sabino makambo asala kuna malgré que azali na ba matériel o basala na poto te lelo soka zu matériel basala na poto akosala masolo moko donc batu bakoka mona repesa bino histoire mo nga na zo problème na nga na thèse na ngai et katana ki awa do moyena zonga tout de suite na poto ezala kité na ke kotala yeme makambo asala ki na yango et dépana ki ngai tina zonga na poto ba mindelo basala ki yango ba kamo ba lobi mais non mais c'est pas possible makambo yo donc fondation Mboyo asali ezali defate nazali kolakisa bino parce que bomona ke donc handicapé physique pour amema nem sous vélo amema moto o ezana 2 roues ezali passi mais yé aménager moto et comme il y a 3 roues et puis botala karake ngande naza bona mema voiture normale automatique normale uti na usine na mema normal parce que donc pied donc jambe droite na ngeza bien mais ce que ça na jambe droite eza bien te ba aménager la voiture neti master nga fifi filo fari ya loma la Mercedes na Paris ye ba aménager voiture na ye donc ba tia ba frein ba accélérateur na volant donc ozomona donc orosomba voiture normale OK siko ba aménager voiture na yo et senga sous donc mutu ya presque donc primo ya voiture na yo donc mais Mboyo wana monsieur Mboyo ya fondation Mboyo a aménagé ba voiture awa na Congo botala ka niveau na matériel o ya Congo bolanda bino mo ndenge a aménagé vélo et commis donc handicapé physique akoki comme ma ndenge to mona ba wewa awa na balabala a memi yango pe a sali commerce na ye bino mo bolanda na bilini. à son nouveau moto. Voilà les messieurs là. On fait des balades. Yes. Fondation Mboyo ne tombera jamais. Voilà. Oh, handicapé au moto. Mais la Fondation Mboyo, tout va bien. Yes. Tout va bien. Il était tellement très content. Fondation Mboyo toujours. On est réunis avec son nouveau moto. Voilà. Il est là. Voilà. Là, le fondateur de M. Mboyo est là. Donc,
balobaki handicapé akokumba moto te mais lelo fondation Mboyo eyeli biso makambo ya sika bazalaki na ndembeki handicapé akokumba moto te lelo soki oye na fondation Mboyo bakosala yo bakoadaptele yo moto ezalaki 2 pine ekomi 3 pine okokumba yango sans problème tala neti ngai otala neti ngai taka tala neti ngai na olongwa nalongwe fondation Mboyo. Wow, comme vous pouvez voir, il est très content. Hello, Papa Mao. How are you? I'm fine, and you too? I'm good. Okay. I see you here where there is foundation, Mboyo Foundation. Yeah. What are you doing here? I just came to ask my brother here to help me with this wheelchair. Oh. Because it is too difficult for me to walk these days. Okay. Since I left the hospital, I'm now outside, so I can't work. Okay. So that's why I just came to cry to him to help me to get this wheelchair and to begin up my movements right here and there. Okay, that's great. Oh, so tell me now, do you have any message for anyone around the world, those who want to come in Foundation Mboyo to do the order to make the wheelchair for them? Which message do you have for them all around the world? So what I can say is this. You know, I'm very, 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 very proud to see this man behind me. Yeah. Making these things here. Yeah. For the people who have nothing in their pockets. Yeah. Nothing to do. They can come here to see him also. Yeah. Here to help everybody. Yeah. That is what I want to advise all the people, all the people near me. Yeah. To know that as well, that somebody who can do the purpose of meeting with my brother here. Yeah. Yeah. Oh, that's great. That's great. Thank you so much, Papa Maho, for calling everyone around the world to come to do the order here in Foundation Mboyo. Do you have what I'm just advising to tell you right now? Okay. Just inviting up the state president chief. Okay. The president of the country. Of the country. Okay. Fachi Beton. Okay. To see us. Okay. And to know that we have got the people who are now capable. Wow. To do everything of the preparation of the wheelchairs and the basket for the handicapped people. Okay. Wow. They are now making the work that they are doing here. Oh, that's great. Good jobs. Yeah. Okay. 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 Anything else you need to say? Now, I'm just in need of saying that the Father Almighty, the Creator of the heaven and earth, who sent us His Son, unique Son, Jesus Christ, to put His hands to our foundation here, to do something for the outsiders, those who are willing to help us. They can come again to visit Him. Mr. Mboyo is here, so they can do all the things which are available to us. Oh wow, thank you so much, Papa Maho. Yeah. We are welcome. We're so happy to have you. Thank you so much. Goodbye. Oh, thank you. Bye. Bye also. Bye. See you next time. Okay, see you next time. Thank you. Bye. Voilà, toute l'équipe de Fondation Mboyo sont là, en plein travail. Yeah.
En tout cas, M. Mboya Azali Moutako félicité. Bateau, l'aime sous bazar n'a pas moyen. Donc, vraiment, bateau bon, au moni, bateau, beaucoup aider bangoyo. Bon, moni binomoko, donc, naïf si bino qui aménagera même ma voiture pour la handicapé, mon handicapé, sous moyen à accélérer, zate, il y a des freins, zate, baoutche, la yébé, bio, sur un volant, bon, na boy, à ça la kayango. Asalaka ba prothèse, asalaka ba vélo, monaka ba handicapé ba tambla wanango et 8 arakuna na vélo. Et 8 arakuna na wileri et pas ya monsieur Mboyo dango yangona vraiment na tenaki na la kisango pour binonyo surtout bomona ke batu mususu bazali na ba moyen te oyo ezalaka na poto mais bazali ko se débrouiller. Donc vraiment toutes nos félicitations à monsieur Mboyo na fondation na ye oyo na kombo pe ya Mboyo. Donc azali ko sala musala mo ya wana tenaki vraiment na lekisango na 4 ya émission oyo. Donc vraiment tozali lisusu kozongela ndambu. Donc nazali ko confirmer bino gratuité et enseignement de base ezali pe ekozalaka kaka président koki kolongola ngote bo zala na pesma na bino bo bangate parce que na septembre bana ba kozonga ba kofuta kelasité bozo do bozo monaka ba combien balobaki e sala makate ngana futa e ko simbate na mboka na biso lelo tang balobi ke elongwe omoni bino bo telemisi ko po bolobaka elongwe. Donc bo reconnaître que e bandaki ko sala po bo monaka congolais azali vraiment mutu moko azali compliqué. Et loko tolinga katoye bakate tango salama kia bolobaki ni bolobaki beleke salakate ngana ofuta mbongo masolo ne ko silate e masolo ne ko simbate e Congo eza munene bongo esilani e bandeki quand même na ndenge moko ke il faut banamela parce que Congo eza munene mais lelo balingo longola ngo bakosi bino ba longola ngo tala ndenge bokomi ko loba bino pe bozaika bato ali boso po bandoko loba ke eza e ko simbate na Congo pour comprendre que congolais et loko tolingaka ezalité tozali na patriotisme te tolingi eloko mabende yango mutu tokolobela po batu baina président de la République na biso. Et puis tokomi vers la fin émission na biso na kolakisa bino ministre provincial ya éducation et citoyenneté na kombo ya Jano Kano akendaki na chango kuna ko sala ouverture ya rap bomona yena bilili bomona kepe asala ki compte rendu ya conseil des ministres na bango oyo ya ba ministres provinciaux ezalaki une première fois to bano monate. Donc ba conseil des ministres ya gouvernement provincial et bandoko le ka jamais to bano ko mona compte rendu to tikibino botala ministre éducation et citoyenneté Excellence Jano Kano akendaki na chango kuna po na kosala ouverture ya rap. Donc restez connectés sur Clébwa Original, on revient tout de suite. À peine 48 heures après investiture, il y a gouvernement provincial. Il y avait une province, il y a Kinshasa, pas d'état mort, veut dire qui s'allume banda pour son excellence, monsieur le ministre provincial. Il y a éducation et nouvelle citoyenneté. Excellence Jano Kano la Rose. Boni melanga que à Salaki première descente naye kuna na commune Njili. Précisément na lycée Sainte-Germaine. Oye zomi na quartier 7 bipai wapi. Aya mama kiki tokona et sengonyoso. Pona ko participer. Peli susu ko pesa coup d'envoi. Ya Milulu Oyo, il y a revue annuelle de performance rap na mokuse pour la année scolaire 2023-2024 Oyo. Oyo wapi sangisaki ba différentes personnalités
oyo bazali ko composer corps ya province éducationnelle ya Tchangu na yango sima ya kolanda mot de bienvenue de la part ya madame la directrice ya province éducationnelle ya Tchangu pe koyoka exposé de la part ya Diprocop na oyo taliba objectif ya rap et surtout que thème provincial ya milulu oyo ezali bongo amélioration de la qualité ya enseignement pour na ko promouvoir ba compétences sociales et financières ya bilenge na kati ya province éducationnelle ya Tchangu nde esalaki que na mot d'ouverture na ye le numéro 1 ya éducation provinciale ya Kinshasa excellence Jeannot Kano la Rose asengi na corps éducationnel ya Tchangu ete baye ba bongo ko marteler sur les 3 axes principaux oye koye ba bongo kosunga pona amélioration ya secteur éducationnel ya Tchangu ezali bongo ya liboso koyeba ko analyser ba point positif pe négatif oye ezalaki réalisé na année scolaire oye wuti koleka oyo pe ezali relatif na ba école non viable ba enseignants nouvelles unités topé ba enseignants non payés ya mibale ezali bongo oyo etali qualité awa son excellence atalisi ke sengeli ko traiter ba réalisation ya ba inspecteur oyo ba visitaka ba enseignant na cadre ya ko évaluer performance na bango et surtout ko landela soki ba fonds disponibilisés par ba partenaire pour la formation ya ba enseignant ezali très bien géré et bongo ya misatu pour na kosukisa awa monsieur le ministre atalisi ete et kozala malamu to vérifier soki ba école nyonso ezali ko respecter ba organe nyonso ya co-gestion lokola comité ya ba parents comité de gestion gouvernement ya ba élèves hygiène pe makambo mosusu ah oui oyo ezali nde kotalisa na polele détermination ya son excellence monsieur le ministre Jeannot Kano la Rose oyo azali na yango ya ko ramener éducation ya bilenge ya Kisasa na niveau moko ya malamu pe ezala na qualité ya kolula ndenge kaka azali kotalisa yango na micro ya Kapolele magazine. Merci na motuna na yo papa mopanzi sango awa na koloba boye na wuti kalate koponama na moto ya éducation ya biso na nouvelle citoyenneté ngande baponinga ministre na yango na province ya biso ya Kinshasa et na zuipe chance ya motuya o esali ke kaka pe ngai kana ko sa appel lancement ya rap lelo na basizo lelo ezali eloko motuya et surtout que salami na Tchangu na fiefo ya ngai moko province ya ngai moko na ende ko pesa bangonde 3 axes 3 pistes bango basengeli kolamba kolembola ti bazongisela ngai ko babenge na lokota français rapport nde sikoyo pesa nga sikoyo makoki pona pesa bango sikoyo orientation na vision nga na zanango pona Kinshasa ya lobby ezala na elongi mosusu vraiment éducation ya bana na biso ezonga dans nzela nango ndenge sengeli ezala. Merci na motuna na yo. Merci. Oui, c'est que dans le secteur éducationnel, dans le secteur Congo d'ailleurs, PSI Yango, c'est qu'on va aller bien. Maman ministre la ministre d'État, c'est-à-dire la cinquième abysse, non seulement pour symbole, mais pour bâtir ça sur le monde, parce que le secteur Congo, ça a important, par exemple, l'éducation de ce panneau, Aïké Wana, Bamone, Fokamamo, Bengi Bisso, on a les locaux, on a mis l'eau, Bengi Assis, la commission va en place. Ngana tikeli bango espace ba mikabo ba sala ba sous commission na ba ministre la biso ba desiderata pour les hôpitaux la pour la déclaration il y a 2024 2025 il y a beaucoup de salé ngainde na suite des chances wana mopona mi mikolo yo karambala moko la basise wana donc les alliés le commun na conseiller d'ailleurs merci na gouverneur na ngai Daniel on a choisi ça parce que personne nga changa na moto ya ministère oyo na sengi merci mingi to observer rapport na bango pour na pesa mo pe na yemoko total orientation ni to pesa bango pour na mbolo to banda siko 2025. Merci. Yeah.
bino moko boitolanda na bilili ezali esengo mingi bozali komona bino moko ke banda président de la république aye na mboka na biso tokomi komona bato bazozwa ba poste bato bazali ko nommer bazali bato biso toyebi ezali te ndenge banda ozala toyebi mutu te soka wita wapi donc cursus na ye toyebi te mbala moka komi ministre komi boy lelo tozali komona donc batu oyo biso toyebi bakomi kozwa ba poste neti Jano Kano aza vient na biso a quartier vient na biso a Montikil donc biso tovandara biso liboso bango na sima na biso donc bazali ba vient na biso donc ezali esengo mingi to mona grand frère na biso a commis ministre provincial ya éducation et citoyenneté donc na tenaki vraiment na lekisango po bino nyoso tout bomona donc to commis presque à la fin ya émission na biso mais na kozongela bino na confirmer bino que gratuité et enseignement de base ezali donc na septembre ba mama ba papa bobanga te bana ba kozonga na kelasi mutu moko akosenga bino mbongo minerval te ezali ko continuer ndenge et zalaki depuis kala boyebi pe ke maternité pe comment gratuite ba kala pété to komona sous pe masolo o ya santé universelle donc mutazo kende ko se faire soigner au félé na mama ye mo ba médecin oyo bazo ko sala masolo ya ba pareil ya sika ba kendaki formation bokomona masolo ngo e ko salema tozala na espoir na mboka na biso tolinga mboka na biso parce que mundele muto ayo kolinga mboka na biso te tolinga mboka na biso to sepelaka na makambo o ezali koleka na mboka na biso donc vraiment bozala na pesement na bino bato ya mitema mabe bango nde mutu bayaki na bulu wana ke babebisa bato mitema baloba n'importe quoi sur gratuité et enseignement de base ouais longo en tout cas et kobi ko longo karabo et longo na ka donc et longo mo salamité donc un mois avant rentrée scolaire ba longo kabo congolais ce que aux vidéo aux nouvelle moko Luka o analyser bon moni bien na kati ya vidéo na logo ya RTNC ezali ya kala ya même plus de 5 ans donc photo ya Macron na président zali na C donc présent azobeta discours donc ce qui message ya gratuité ya enseignement ilongwe donc na photo ya Macron na pembeni na logo akala bozala na motema ya malamu po ba misusu na ebike bazali ko sala na nko po RVCK à présent pour RVCK baluba pour RVCK kabatu ya IDPS donc vraiment tokomi na suka ya mission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude so tokomi na suka boyika ba remerciement na biso et bandaka donc tout droit na Londres na honorable Jean Moutala na moi sinaye honorable Jean Moutala merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadito Tikali toujours na Londres pour na repesa Maria la beauté naturelle merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kano qui kakamene le grand stratège José Kano qui kakamene maître Weramukuna maître Rajamoule merci na surtout bosal rapport na 5 minutes avec César Ngadi qui na kati Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu merci na surtout bosal rapport na 5 minutes avec César Ngadi les philosophes Edi Edo onga na benga les philosophes parce que so botali ba commentaire na ye bokomona tata zana virtuel bokomona ke mutu oyo azaro ko masolo azali mutu amayele donc le philosophe Edi Edo merci na surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Igwe chef béton na kati ya Suède merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Suède pour nous ça maman nabiso petit sœur propre Thérèse Kamani merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to na kati ya Belgique pour nous ça Poutou de Yalola merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jean-Paul Matadi na kati ya Belgique Jean-Paul Matadi merci petit frère propre Matadien Jean-Paul Matadi merci na monagi message na yo donc anniversaire donc merci ale kinangai donc vraiment et tout chaque ngai Jean-Paul Matadi na kata Bruxelles merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc ici koyo na kati ya États-Unis d'Amérique pour nous repesa triple brassard Alain Yeye
triple brassard Alain Yeye États-Unis d'Amérique. Merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec ses engagements Nakatia Londres les sous pour nous sa petit frère proprement pas là. Mampala donc petit nangaye obito kutanak na matanga Mampala donc na madame naye merci Nanyo surtout bosala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi donc toki nakati ya Paris pour nous repesa Mastananga Dieu Kumbi Égide de Fer Blanchard Goma. Merci, Nanyo surtout, bossala rapport na 5 minutes avec ces engagements qui sa awa nakati ya mboka na biso ki sasa bazali bato a poto o ba décider ba ya ko vanda na bango awa donc to pesa mbote na Jean-Claude John Kaniki masanga John Kaniki masanga ya coupé donc Narcisse Kalamba to ko bosana te Christian Matondo wana bazaba masanga penza donc ya coupé. Tokomi Nasuka, Bobika Soto Sukisi, Tosukisara toujours na Dokotolo Nabiso, Jean-Paul Djamba, Nakata Paris, Jean-Paul Djamba, merci. Na émission nous parlons santé, nous surtout au salle rappé, na 5 minutes avec ces engagés. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes que j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.